Bonjour, dans ma famille, sur News Télévision, toujours quand on a informé Bino, jour pour jour, le 5 mars, c'est Kokaraté et Koki. Le 5 mars, le Koki, et ça, jour où actrice Nabiso Kokek Sasa, à la Kakibiso à la conférence de presse, droit de réponse, na Makamo Union Sozo circulé dans les réseaux sociaux, des baso bengaye Kokek Muyibi, Bino Soyi Bambouana Nyoso, et Yangwana la Kakibiso le 5 mars, lelo, à cause de la conférence de presse, à se défendre à l'Oba, comment est-ce que ma Mouizala qui appelle sa vraie version, il y a ma Kambouana, qui est tozo yoka, toka qui maman Mélanie à l'Obi, toka qui Belleville à l'Obi. Donc, il y a maman veuve balobaki, donc il y a comédien balobaki. Alors, le journalier, ou à Koloba, le bosso et presse, après ça biso éclaircissement, après ça version il y a bien original. Je salue la présence de Mirakins de Montréal et pourquoi pas aussi à toi Billy Carter, Yangano Kala la monoka dans les formes de la Mounio. Bonne fête de la femme à la patronne à Rancy Mouffansoni et pourquoi pas aussi à mes CDG parce que moi c'est mon balai au quotidien maman. Bonne fête de la femme à toi la patronne. Ndeka nebse kibino, tout ça déjà à Lubanda, place événement, ça la maison d'Ena Simananga. Alors, tu recota parce que ça va comédien baye ko soutenir de konabango, ba msope baye ko yokaye. Alors, tu recota na kati, tu joue moko na moko toka ba point de vue na bango, to yoka surtout ba contribution na bango na kati ya conférence de presse. Oh, merci. News Télévision de Nessa Kibino, vous appelez Anam. Voilà, Bafan ya reçu nous de Nessa Kibino, vous appelez Anam Mathieu, journaliste. Tout me raconte parce que tout le monde est désordre zawa, c'est comme si on avait un journaliste moussou. Et tant que confrère un journaliste, il y a un qui est pas qui avant tout me raconte qu'est-ce qui se passe dans le désordre au Nyonso. Mathieu, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Non, je vais très bien. Et nangna lobelo au mon boye na mambolobi wana. Ils ont désordre. Ils ont des journalistes, bango moko ba mi pesa ka respecter.
Parce qu'on a traité coquette mouyibi bafingi. Les équipes journalistes. Moutalobi bon, problème est athée. Zaki ba frère na biso ba congolais. Moutabi bon, pour traiter nga mouyibi bon, on a quelques personnes, quelques journalistes ba tout ça interview, tout ça la conférence de presse. Aza libre, ata ben saki 3 personnes. Ezaye moko. Déjà presse mobilisée. Non, ben saki batou. Moi je suis invité. On a une invitation boy. Ils ont ramalam, ils ont respect. On dit oh ah les lots tous il y a coquette, les lots ils ont les 5. Bah il y a les 10. On a une invitation moussous. Il y a les 10 il y a mamba grâce tembo. On dit donc on a vu faux alaka, kolinga ba considérer yo. Kolinga to welisaka donc ça là vraiment bien. Lo ça la biso et beleza ba ma welisa. Batu balingi ba mona bango ok et sopaka réputation na valeur et les kinyos. Nga pesi raison. Alors on est pas journaliste ba belé ba ba invitation to ba censé obima vraiment. Normalement tala tina niveau bazoli ba journaliste ba dans ba papier te ba maître ba bimisa bango. Soki ezaki nga fena bimala ngai. C'est la honte. Mais non, ba fan ba na posa ya. Mais vérité oyebana et koyebana na ba chaîne na ye. Azana abengisa ki batu ezelo ko logo na ngai. Dans ça la sortie officielle na posa ya 4 chaînes. Siko yo boya ngonizela ngokuna botala ngo. Moi les la chaîne mususu alors la problème est até. Pour toi ça. Bato poto o ba otala biso bazara mayele. Bango ba oza ba yeba information. Si réellement coquette alia kimbongo to alia quitté. Voilà. OK, pour toi ça d'accord, ba ba ngo te to mi malabiso. Asali azorganiser logo na ye à la classe. Toye ba komi pe sa valeur, c'est ça dans la vie. Mais Kimouyi bien on est bato solo ba il passe déjà presque monde. Alors, fallait ba chaîne nyonso ba zo image ya lelo. Non. A Bengsi da plus de 15 chaînes, plus de 20 chaînes les belé. Bino liga dos a même 1000. Les presse. Mais chose est claire. Vous comprenez? Vous comprenez? Les athées sont nini. Tomié baga copier sa valeur et ça la bien. Merci beaucoup. OK, ba fanya reçu news de bozo monara. Madame reçu Moufansoni, elle a likamundé à invitation. Donc ba mettre baza ba to tindike la nga tout monde réel na nga yawa. Donc to sara to ta maman ndenge ulekela. Je peux ba bengana biso e soki pe ndenge nini to ebité mais to ça déjà sur le lieu bo moni bino moko ba caméra déjà placé ba comédien ba yela pour soutenir mais likambo eza ba invitation parce que ba mettre bengeli batu ba mukamate da ba mukamate ba bengala batu danger suite aujourd'hui ba image na continuous boromo nango. Merci beaucoup. Voilà ba fana continuous ni ça kibino siko to zabongo na Papa Mike aza acteur ya dans quatre groupe ya coquette tu me rends pas point de vue na parce que ayo ko soutenir mami na yeka ndeba lobaka. Papa Mike bonjour. Ouais, bonjour Sarah la belle. Boni. Kimi remezali na ngolo malgré tout ba condition to kuta on a vu mais dans les bords vraiment ça va très bien. Alors, tu as une présence dans la conférence de presse, il y a maman présidente Nabino. Pour toi d'abord, il y a qui mouille, qui vraiment nouvelle autant de soi qui ont vraiment ça là qui vraiment bien. Le jour on peut en plus de travailler qui vraiment bien parce que tout le monde était décidé d'avoir notre maman à coma, maltraité à niveau donc. C'est pas propre. Au moni, on a biso barana poto, on va salar biso moi badongo, faut pas salar na mon manière. On comprend bilamba wana, exactement quoi aïe, bien plus il y a un niveau ya ma présidente nangai. D'ailleurs moi j'aime souvent l'appeler ma maman chérie quoi, hein? Ma maman chérie. Capturer que bilamba o batina na bakoli ba mona ki ba balati on a tournage on va capturer. Te ezalaki nini? Au moni koliango REAki. Koliana REAki ezaki na bureau ya Bellevue TV. Si maman pourquoi que nous avons un bureau à Bellevue TV après y nango. Yemo ma Mélanie a ebisaki ma koko gete na coquette na kata carton wana eza na moi 3 chassés moko ya ba noir wana ba chassé wana ba koli wana moko ezalaki ya maman na biso défait moi c'est papa sans souci moko ezalaki ya moi c'est papa chef Morezaki ya vena biso dadi kitamba la paix à son âme. Sko o etikala kezaleka bilamba basangi c'est bon alobi coquette na kata bilamba na avocat bla ba orphelin ngo sala kaka fo o trier pas ata moi quelques loko urulata.
parce que mère peut talaka azala na ba forme ne belé atale pe loko pena arozo anezate atrier ka mo robe moko mo sandal moko après o etikali akaboli yango na ba orphelinat ka ndinga sala ka ba image pe elikaki na chaîne na yi donc ba sala yango banda kala mama Mélanie atina non seulement ba sala yango depuis kala na mama Mélanie mais ma koko musala sala ka yango wana na ebite soki pour la première fezaki mama Mélanie apesa kolito ndeni siko eko tomber makoko azui robe wana moko na sandal a tourner nango wana après avoir kokabola bilambana na ba fele bazwaki mais ko kolia moi c'est papa sans souci na papa chef na dadi kitambala basi na ba musule kolité et ko tomber ke makoko malade tant siko akoyi malade wana l'état balandela traitement et la mana oya triaka a tourné là on déjà filmé moko tant a retourner filmé wana a pas tombé malade sko tawana na ndenge pe ma Mélanie monaki et la wana na filmé o ba ote ko tourner né il fallait ceux qui pona ngai même bible lo bana biso so pesi na liboka gauche et voilà alinga ko lukata makoko na ndenga privé mamoro alegisi message ke o makoka ibi autre temps na minute on tolo babi kolia po eza na pe ba kolia miki neto apesa moi ça papa ça sur ces ans rara moi ba bilo moi ba 1 kilo ba 1 kilo de misko talara makoko na niveau na geyi ba bilamba po na minute on alo bano makoko ninga za bongo forme lege belé po ça ku te komi alouele bilamba appartement rara bilamba ne fandaka donc talara niveau allo appartement mo bimba pa charara forme pe lege belé sko balo baki aibi ils ont vraiment bien été plus coquette ça combo aza combo wana za donc ko sali réputation ya artiste ya star pour la minute yo banasika ngala maman des garçons mutema Eric TNT bana poto tongo balinga makoko mingi masa ba makoko bazalaka na ye donc vraiment c'est pas ici bangote donc c'est un peu ça quoi. T'es vérité bimara lilo s'il s'agit pas bakolia na moi ba 1 kilo ba 1 demi na po yango ka ne mudetika lagi bakome oloba o aibe lamba mama mado talaka mama mado moi ça papa sans souci munene makasi balobaki mako ka zui lamba na dimni c'est or que mako makambo ko dimni c'est bilamba lekango kala vraiment merci beaucoup makambo wana kala donc na regretter fort na yango mais considération valeur faisala oui la vie artistique c'est toujours comme ça donc voilà merci na ba fani ya Consinus ne laisser binora doza na kati zo jouera ba acteur to ka ba point de vue na bango o ya ki bongo papa Mike aza acteur na kati ya groupe ya Coquette ça na Jonathan ya peut évoluer wana OK action Amanda voilà ba fani ya Consinus to za bongo na tonton Hervé acteur baza a ebelende ka bozo mona to bongo na tonton Hervé Lesai patron ya groupe Galaxy to moni présence na na kati ya conférence de presse ya ndeko na Coquette ça to me comment ko ba point de vue na et puis na présence na na kati ya conférence de presse ya ndeko na tonton Hervé bonjour Sarah et puis bonjour la internaute Nyos bonne santé. La santé ça va, Dieu fait grâce, nous avons battu là par rapport quand on est là, tout vivre caca. Voilà, bah fan ya konsi bazo c'est la vérité parce que jour pour jour les 5 kokaraté et coquille les 5 en lelo zaki eza conférence de presse ya ndeko na biso Coquette ou ça actrice ndetio acteur pour moni biso no so comment est-ce que ba sangusier papa maman poto pour na ba koli alors présence d'abord en fait présence nanga eza pour nous soutenir ser na biso ndeko na biso Coquette ça donc tout le monde a biso nyonso ndenge ba traiter ki bango batreta ki moyibi ya bilamba ndenga yibaki bilamba ndenge balobaki to monaki mais sache que nous sommes toboya na biso loba biloba loba parce que toyebaki nanu toyoki non Coquette te kandi balobaka mokonza mboka ali ali toyi mokote ali amatoyi mibale toyokaki mama Mélanie na ba veuve mais Coquette non toyokaki te alors le londe onde toyoka Coquette tant toyoka Coquette nde toyeba vérité non ce qui réellement le côté za wapi vérité za wapi c'est ça yango toyeko soutenir ye toyepe koyoka ye na oya roloba malheur na ba o ba finga ki avant parce que tous les deux canons baloba quitté
Mbola Moulaba Oba Vandaki non c'est au moins d'être lilo. Il y a d'autres chroniqueurs, il y a d'autres comédiens basiliki, baboy na bango batu, bakota batu nyonso parce que tant pour moi komaki muta soutenaki asungaki coquette ça a quitté. Batumsu ba fingaki batumsu lobaki biloba loba yango moni coquette basali expérience et invitation, ba pesi batu nyonso ba invitation, aux an invitation yo sa musa na yo, aux an invitation te osa musa la te par rapport ya koye baka osa musa la ngolo ba biloba lobate. Voilà, alors ndé yo ton yoka une histoire voilà ton mec un peu quoi analyser en yoka ki maman Mélanie yoka ki ba voir sa belle vie. Pour toi au monde qui on ndengeni est-ce que réellement ba faire ba zubi loko parce que jusqu'à la preuve né mon anité. Nyonso ko bimara lelo te. Ceux qui déjà pesi en lobangot. Ce pendant na pesi te en lobangot pas boya ki na été que mère on a tindé bilora. Ndima ki na tindé la ki. Mais est-ce que combien cas pour moi qui a pesi biloro te a meli bilora comme on entend ba tournage. C'est ça ndetoyeto ba vérité on ndetoye ba ko balancer le côté za wapi vérité za wapi parce que yena na lobaki lelo alobaki te lelo ndazo sanini azoloba on est là pour na coquette ça loba to yokaye et puis voilà. Alors mon pour na ba journaliste oyo moko ebinde bazo négliger musala na biso nde bazo tenga misango tango yoki histoire oluki maman to informer maman oluki caméraman na yo bandi bilobela eta lelo sko nde ba journaliste ba komi un peu négligé parce que ezali kambu ya invitation malheur na bango na o bazo sala parce que motunyo savon loba likambu il faut ko analyser au ça analyse et le na loba est-ce que c'est vrai ou faux donc ba o ba wela ko loba so pour moi bimi en tout cas désolé na bango et puis comportement na bango ba bebisa ndeka musala mais bazonga batu pour que ba bêtise aboyeza la lisute. Alors maman Mélanie oyo fallait lui battre ba plus il comment faire ba traitango entre bango parce que tango ba solo la ka atine ba biloko wana ba yeba kité bata surtout ki amba moko ke maman Mélanie ko akiser ça muyibi. Alors pour la maman Mélanie lo nyoko lo ba parce que non à sa maman il fallait traiter les camona entre bango mi balé non fallait asala ngo tant que yo actrice c'est ça to lo ba maman Mélanie parce que tant à ça qui non ba kolu wana lo ba ki batu ba yebaté. Mais on était surpris en mona lokola ceux qui pepe samina nté maman na yena média ayegoloba or que coquette ça moi na yo bande ko so ndenge mo bien faki ba 600 kana ndenge mo ya kimia oli okina ngona ndenge ya boye eza vraiment kitoko te. Merci Sarah. Voilà, bah fan ya Conseil News Télévision quand la cadre information et puis quoi informer bino bozo mo la bien moné mamoisa koleka acteur bazoloba bozo mo la pe bon ba désordre de salama par rapport à ba comportement ba journaliste o ba banda ki mabena coquette tant ba ki histoire wana ba vérifier kité ba mora ba leki ba bandi ko akiser ko finga muyibi alors bomoni sort ya ba journaliste wana ay comme il comme invitation donc sort de l'invitation te ba ko benga na parce que yemo ko atindi ba maître awa alors dossier à suivre toujours c'est la yemo ya comme ça to continuer ce qui conférence de presse en Ezala parce que un réseau qui est déjà on ne sait plus ce qui est Ezala toté alors la tikibino non à suivre bozala wana branché bo qui maté bo tenga maté parce que makambo ezali bozo mona ba comédien bazo silika ba journaliste ba silika ba maître pe bazo fâché alors dossier à suivre na tikibino bo na nano élément et après to aussi c'est la conférence de presse na biso merci.